Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous. Olingaka kokende mboka ya Joe Biden, mboka ya Oncle Sam, Basiber Café Benlo Beach, bafongoli ba porte na bango po na masolo etali développerie yoka bien. Ezali kobanda officiellement le 6 octobre oyo kino le 9 novembre 2021. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, les cas de Jambango et pas ya professionnel ya masolo ya développerie veut dire Basiber Café Benlo Beach pokuna oza déjà na 1000 chances ya ko gagner. Tozali ko senga na bino boye ba été développerie zali ko beta makaka na moto azali na passeport biométrique en cours de validité. Na yango wana soto za na posa ko beta développerie et que ozali na passeport te kimambangu na cybercafé na biso ezali en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché, équipe na biso ezali wana et ko accompagner pe ko sunga yo pour que o participer na développerie na ndenge oyo esengeli selon les normes. Yoka lisusu eloko oyo oza na intérieur ya pays na ba province tope libanda ya mboka à travers numéro WhatsApp oyo ezali affiché tinda page biométrique ya passeport na yo bakanga yo photo na format américain kasi ba imprimer yango te pe otindi lisusu po na Benlo Beach bakobetela yo développerie en toute sécurité. Parce que bandeko ba mekaki système wana na 2019 na 2020 bango nyonso bazalaki baganya ebele bazali kosala ba démarche mosusu bauti kokende mais babetelaki développerie na Kinshasa te. Sala expérience wana, je crois que kopesa nga raison. Tuninga adresse ya ba cyber café Benlo Beach ezwami na commune ya Barumbu en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché na 7e rue Limité na place commerciale en diagonale ya Kin Marché. Pepo na bana Tchangu na boulevard Lumumba immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Cyber Café Benlo Beach, professionnalisme nde salaka différence. Bokeseni ya mai na mafuta. Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Oui. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets. C'est bon. C'est fini. Très bien. Allez. Mbote Nabino, Balandia Bossolo, na politique officielle. C'est parti pour cet après-midi. Vous suivez cette émission de partout à travers la République. Vous en à Boston également, même en dehors du pays. Vous en à Bunia, na Beni, na Butembo, na Goma, Lubumbashi, Bukavu. Vous suivez cette à une audience d'ailleurs très populaire, la première chaîne à caractère d'investigation, Bossolo Télévision. Nous avons le réel plaisir cet après-midi à vous aller ensemble pour nous partager un bon moment. Les amis, c'est Lingala et l'équipe c'est français la Batebele. Pour moi, si Andunda, chauffeur et sévère, tout le monde a l'occasion de suivre et de comprendre Maïnio Sotozali Koloba. L'actualité politique dominée par cette question de la CENI.
makambo ya biro ya Seni. Kadima et consort, l'entérinement ya Seni. On va en parler aujourd'hui. Ça sera quelque chose de très bien. On va revenir avec le dossier RAM. On va prendre le processus électoral. Grève des enseignants. Nabi Gemata Tezamo Makasi, même na Onatra. Ordi doit donner les éléments précieux. Il faut appeler Ordi. On a des éléments de l'Onatra. Il y a un grand désordre. Il y a eu grand désordre à l'Onatra, à Batouba-Koufi. Il faut que Ordi nous mette tous ces éléments pour montrer aux téléspectateurs ce qui s'est passé la journée. Alors, on va prendre les informations du jour avant de recevoir invité au Aéro Talabiso cet après-midi. Je l'avais déjà annoncé depuis hier. Il s'agit bien de Maître Aimé Kilolo, expert en questions politico-juridiques, avocat qui avait défendu Jean-Pierre Bemba à la CPI. Il est avec nous, vous l'avez vu. Alors, on va prendre les informations du jour. Information du jour, violence sexuelle, voulais-je dire. Il n'est plus qu'urgent d'assurer des réparations justes et adéquates aux survivantes, insiste Denise Nyakeru. Sankourou, les gouverneurs Moukoumadi de nouveau visés par une motion de défiance. RDC, lancement de l'atelier de l'examen périodique universel sur le droit de l'homme. Covid-19, le gouvernement avait vacciné 25% de la population pour prévenir la 4e vague, a déclaré le docteur Mbungani. RDC, toujours Jean-Pierre Lacroix, rappelle que les retraits de la MONUSCO est conditionné par un certain nombre d'objectifs prioritaires. RDC et PST, il n'existe pas de grève, il y a plutôt un mouvement anti-gratuité, a déclaré le ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi. Tshisekedi lance le 2e forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. RDC, le couple présidentiel a reçu la 2e dose des vaccins Covid-19. Ça juste après moi, déjà ébélé, j'avais dit ça au président également, parce que à un moment donné, quand on s'est croisé là, le président a dit masque, sans masque, il faut la tamasser, vaccin, le président a dit dose mogo. Mais l'ancienneté à dose félicitations chef de l'État pour avoir quand même accepté à avoir vaccin, bien que l'AstraZeneca est grave parce que les propos tenus, votre position autour de l'AstraZeneca désorienté, mais cette fois-ci vous êtes ressaisi, je pense que c'est quelque chose de bien. Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound s'engage à débattre de la grève des enseignants avec le gouvernement. Maïndombe, altercation entre les conducteurs des taxis moto et les éléments de la police de circulation routière à Inongo. Très bien. Maître Aimé Kilolo. Lelo na onatra matata, beaucoup na ba image. Même na Dourba, na Otou et Lelo. J'ai des images avec moi précieux en aura à un moment donné. Des ordres à Makassi na Dourba, Batoba Koufi, on me parle même de 7 morts. J'ai tenté à rencontrer en contact avec le gouverneur, mais sans succès. Mais Batoba Koufi. Je vous avais montré l'autre fois ba image, il y a contrat. Oya Batu ya Bandaï, na komaka na Otou et na Dourba, Batu ya Bandaï place Bavandaka. Nous avons les images. Batouana Lelo, Babuki Bandako na bango ba bengani bango ça créé vraiment tolé moko makasi. Pe Batoba Koufi na kati bozo ba image. Je pense que Précieux va suivre ça avec Hervé Kayembe pour m'amener peut-être les téléphones de donner toutes ces images. Alors, on va continuer. Maître Aimé Kilolo Mbote, pour la première fois, vous participez dans Bossolo. Bienvenue. Merci Mingi Ndeko Israël Mutombo, ko Yambanga Ilelo, Ponato sur la Mouke. Ponanga, c'est un honneur, hein? Vous êtes un grand avocat. On dit d'abord invitation à Bisso Ponanga et c'est vraiment un plaisir. Alors, vous suivez Bossolo en distance, les lieux commis réalité. D'abord, vos impressions pour la Bossolo. Ben, Nalingi d'abord na félicité yo parce que Nazali ça fait un temps nalandaka émission na yo Bossolo. C'est vrai que Nabandai qu'on s'est posé ma question mingi dans le lobby mais finalement Azali monsieur l'abbé, Azali mon père, Azali pasteur, révérend, monseigneur, il faut qu'on bengaye ndengenini. Namitunaka toujours pourquoi est-ce que Azakolata toje wana oyo ya basali ya Nzambe. Mais na comprendre que finalement na koyo kayo tango zolo ba kezali messe o ezako salama na yebi que na latin ce qui balobi missa ça veut dire que ça message moko il faut ko tinda ekende likolo. Et donc na comprendre par là que ezali mingi effort o chaîne na yo ezako sala pona que message ya babola
ya bato baza komona pasi o baza na occasion te ya kobimisa mungongo na bango eyokana na mokili mobimba na ba autorité ya mboka ezali vraiment canal moko malamu eza kosalisa et na ko encourager yo vraiment au sala nyonso au continuer toujours na nzela wana au décevoir population te o ezali ko compter sur yo pour na au continuer toujours koloba vérité parce que c'est à partir ya vérité nde tokoyeba kotonga mboka. Très bien, la voix de sans voix. Félix Tshisekedi va se prononcer, va s'adresser, pardon, la nation ce soir à partir de 20h. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dira. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que les chefs de l'État à quoi porter. La population azali peut-être impatiente pour la découvrir. Il s'agira de quoi? Mais ça ne va pas, la situation est inquiétante du fait que, à part la grève, il y a l'enseignant qu'on va parler tout à l'heure, j'ai parlé de l'ONATRA, la situation très très chaotique, mais Nadourba également, il y a une situation parce qu'on a tiré à bout portant sur deux Congolais. Nous avons les images, Roublet, tu vas voir ça avec Hervé Kayembe. Alors, Maître Kilolo, d'abord il faut te bayo. Les combats, je dirais pas, bon, c'est une expression de dire que le combat est facile quand on connaît bien l'adversaire. Et s'il n'y a pas question d'adversité, mais au moins, bateau bazolanda, il faut bailler qui ils ont à faire. Maître Kilolo, Ozanani, est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre cursus académique, si ça peut nous intéresser? Bon, nakolobaka kana mukuse que nazali congolais, quinois, nabotami na Kinshasa wa, Congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère. Natangi d'abord na petit collège Boboto, école primaire. Avant ça, kutu na école gardienne nazalaki na paroisse Saint-Luc. Nazalaki na école moko na moni ezalaka toujours tilelo. Wana ezalaki gardienne. Primaire na bandi na collège Boboto. Tina ndenge na ekokota na Lupio. Ko longwa na Lupio. Tangu papa batindi comme gouverneur. Tangu wana ezana no Kivu nyonso ya munene. Nakendaki kuna na salaki petit séminaire, nazaki na petit séminaire ya Nyangezi, ti nakei pe na petit séminaire ya Mugeri, wana ezalaki vraiment école munene pe à vie parce que ezalaki discipline malgré que nazalaki mona ya gouverneur, mais nazalaki soumis na discipline penza ya école catholique ya ba prêtre oyo tilelo nazako remercier bango pour na éducation, pour na sens ya discipline oyo penza esalisanga malamu epa na bango kolongwa kuna. Tango tozongi na Kinshasa, erwana naza na 5e secondaire, nde na kotaki na collège Boboto, donc tozongi na Kinshasa, watina ndenge na eko silisa, diplôme d'état na eko zongo peka kakuna sur place na collège Boboto, na époque wana kutu nazbimaki lauréat na latin philosophie, et puis ko silisa wana nde papa lobi bon kende na poto kende kotanga, nde na keko sala droit na bandi d'abord na Namur, wana ezalaki na université Notre-Dame de la Paix, nasali oyo babengi candidature ezaneti équivalent ya oyo babengi wa gradua na droit. Tangu na silisi kuna nde sikoyo nake kosala licence na ngai na université catholique ya Louvain, toujours na milieu ya ba catholique ya ba prêtre et ainsi de suite. Ti tangu na silisi licence na ngai en droit nde likambo moko ye kosalama, c'est-à-dire moninga na ngai moko ba pekisaki ye asala a redoublé première licence na université, mais tant on a étudié dossier faculté à droit et ça qui a avis favorable pour na à refaire 3 fois parce que mon système ya poto ezali surtout na ba Belgique kuna université za la cachère eza à peu près ba Minerval il y a ba $10,000 mais si qu'on a ba $10,000 wana l'état ezwa en charge 9,000 donc ba étudiant biso twande ko futakaka ba $1,000 pour na année mobimba na université. Izalaki pe na cadre ya ba coopération entre Belgique na Congo. O izalaki Zaïre kala. Alors, nde wana siko ba bande ko boya ke mutu a refaire classe moko 3 fois. Donc au tricé wana mais nde wana yaki ko sala que na comme nazalaki pe président ya ba étudiant congolais ya Louvain-la-Neuve. Dès sikoyo étudiant wana contacté Kingai en tant que président na sala qui peut tout recours devant tribunal to préparer recours to luki ba avocat to zaki na mbongo ya kofuta te nde wana na ekota na bibi na uti ko silisa droit kaka sikoyo mais mbongo ya kofuta avocat ezate to zuli kama comment est-ce que na ko défendre bande konangai ba étudiant congolais
na Belgique oyo baza ko subir ba discrimination ba racisme ya modèle ya boye na université nde wana et poussaki ngai pe mbala moko na se renseigner tant on a se renseigner na baro ya Bruxelles ba bisinga ba oui mais yo yebite que depuis 1959 kozalaka accord entre Congo na Belgique oyo sala ke congolais nyoso oyo azana diplôme na ya licence na droit azana droit ya ko s'inscrire comme appelé avocat wa na Belgique yango wana nde salaki ke na ekokota kuna comme avocat na travaillé mikolo ebele à peu près plus de 10 ans nde simana yango na ekokuta nazo bakutu tant nazo silisa wana na ane na ngai ya suka tant nazalaki président ya ba étudiant congolais à Louvain-la-Neuve na bande ko organiser mingi ba conférence débat n'importe quoi nazo bengi sa ba parti politique ebele ezali ba parti à majorité ba parti à opposition bango nyonso bazalaki wana même ba parti à ba UDI nazo se rappeler même UDPS tina ndenge na bengi sa à l'époque oya komi sikoyo président na biso Etienne Tshisekedi na tango akala kaka un congolais azalaki na Bruxelles wana na bengi sa ekutu ayaka pe na conférence wana pona ko représenter UDPS na débat où ezalaki contre pouvoir en place pona ko s'échanger ba idée. Alors kosilisa na silisi wana pe tango na ekokuta na lisusu problème eko sala ma o etali Jean-Pierre Bemba ba eko kangaye toyoki sango na Bruxelles na époque wana ezalaki kutu Jean-Jacques Mbungani ou azalaki chargé à relations extérieures et MLC ou siko ya komi ministre ya santé nde abenginga ya lobi mais bakangi Jean-Pierre Bemba est-ce que moi ezate o salisa biso o lukela biso avocat donc bien avant yo zara na oyebaka Jean-Pierre Bemba te bien avant na yebaki Jean-Pierre Bemba te na yebaki kaka na kutanaka na epete na yebaki kaka papa oyo azalaki Bemba Saolona parce que ezalaki ba autorité politique ya kala bazalaki wana ba yebanaki pena papa wa botangai oyo yepa azalaki commissaire d'état na époque oyo babengi ministre lelo na époque ya Mobutu ezalaki na cadre wana alors ngai tango ayebisi nga lobi mais bakangi ngai loko salaki nga pasi na lobi mais bakangi un citoyen congolais oyo azalaki vice-président na biso il faut quand même kosala eloko nde na lukeli yepe avocat nenga sengaki na ke koluka bâtonnier moko yo ya Bruxelles bâtonnier Pierre Legros azali kutu conseiller spécial ya Prince Laurent na Belgique alors nde ayewana abandi ko défendre sikoyo yende bâtonnier akosenga ngai lobi mais est-ce que oliena kende ngai moko ko défendre Jean-Pierre Bemba est-ce que moyen zato kende otika ngai parce que déjà aussi au mesana babiloko ebele to sala ka ensemble alors c'est comme ça wana ndepe lisolo e bandaki na Jean-Pierre Bemba tinande ngai ko découvrir ngai nde na niveau ya plaidoirie nde ti nandenge tangu makambo yeko sila na Belgique batindi na CPI asengi ngai est-ce que moi ezali te ndenge na sepela ki na musala na yo oya ko salisa ngai na yepe na motema moko na lobi non azali citoyen congolais azako subir injustice parce que na tali dossier na ye na lobi mais dossier oyo ezako justifier te que bakanga mwana ya mboka biloko esalamaki na Centrafrique parce que na époque wana MLC ezalaki kaka MLCT oyo bato babendo kanisa rébellion na lobi non MLC ezalaki na étape misatu na vie na évolution na yango étape ya kala ezalaki effectivement tango eutaki kobanda ezalaki un mouvement politico-militaire na 2002 tango ba signé accord ya Lusaka oyo ezalaki kutu avalisé ezalaki pe contre-signé na Union africaine na Union européenne pe Nations Unies ba pesaki ba belligérant nyonso ya kala ezala bato ya RCD ezala MLC na pouvoir ezalaki na Kinshasa balobi non exercice ya imperium ya gestion ya mboka boko kabolango bino misatu mutu na mutu ako sécuriser territoire esika azali asala pe sécurité ya frontière alors lokola ye na MLC bazaki na frontière na Bangui donc automatiquement bango nde bazalaki chargé na sécurité on tango babengisi bango nga na boyaki likambo wana ya koloba ke baza ba rebelle nde bakei na Bangui na bino ezalaki rebelle te ezalaki force armée ya République démocratique du Congo mutu ekendaki parce que azalaki mandaté officiellement na accord wana ya Lusaka pe avec accord ya communauté internationale ya kosala mission wana ya sécurisation ya ba frontière na biso o ezali ko kabola
parti oya azalaki na parti ya Centrafrique ti ndenge tobundi nzambe asali ba kiteye na lobby vraiment ils a mission accomplie parce que ça dit ou accompagner Bemba ti na suka ba kiteye na accompagner Bemba ti mukolo ya suka ya plaidoirie o ezalaki ko défendre ye na devant tribunal oyo tikalaki siko na suka ezalaki makambo ya ko rédiger conclusion ezaneti résumé ya makambo nyonso ya ba plaidoirie wana esalamaki malheureusement aujourd'hui ozo se féliciter ozo regretter d'avoir accompagné Bemba ou bien za lolendo na yo que osalisaki Bemba est-il un grand na égard na yo ou bien il s'est comporté un homme reconnaissant? Non, je pense que azalaki tout à fait correct na ngai ngai mokope ezali esengo makasi po na ngai avec une satisfaction penza ya devoir accompli parce que kosalisa un Congolais oyo azali détenu injustement oyo pe azalaki vice-président na biso c'est-à-dire ebanaki kosali image ya mboka na biso yango na bundaki yango parce que na yebaki pe kezalaki bitumba ya Congo mobimba parce que en tout cas population une grande partie ya majorité ya population bazalaki derrière bitumba wana donc na yebaki que en les faisant nazalaki au service ya peuple congolais. Alors finalement on constate que na suka na Bemba bozali sont ensemble été et ça pour aussi les saki mosala ou c'est parce que boyokanaki sous-souté il fallait peut-être mettre fin à cette hémorragie ou continuer maramonayo. Si c'était à refaire, peut-être Boningo continuer sous Tilelo. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, un compagnon qui était avec toi, aux Aguinaïna Nyonso, au Sungi et Belé, mais finalement à la fin, pourquoi? Nalingi n'a pas sa explication à côté wana. Nasi nazwaki occasion ya koloba que ba avocat tozalaki ebele. Jean-Pierre Bemba zalaka na ba avocat te. Azalaki pe na médecin, azalaki pe na architecte, c'est-à-dire que il faut batubaye bakosa la différence entre contrat judiciaire oyo ya avocat na client na ye na contrat politique oyo ya bokomi ba allié politique ya parti ngai nazalaki kaka avocat ya Jean-Pierre MLCT. En tout cas na tikala ikokota na MLCT, mais c'est vrai que de temps en temps MLC na Bruxelles babande ko bengi sangai parce que bazaki na besoin na expliquer bango procès à Jean-Pierre Bemba na expliquer bango ndenge ni naza ko subir injustice na ndenge ni dossier ezalaki vide o esengaki ke suka il fallait toujours ba akiteye même temps on a komaki ya na Kinshasa na bengisa kinga na siège ya Kinshasa eza na face ya palais du peuple na kendaki pe na expliquer makambo ezala même na siège ya parti eza na ville na kendaki donc il y a aucun problème de ce côté là mais non Kokabwana c'est trop dire parce que non se retira. Mais quand c'est retiré, non, procès et silaki. Ce qui procès et sili, c'est-à-dire que. Ni ont gagné la procès. Non, c'est-à-dire. À part l'honneur. En termes, mais bien sûr, il n'y a pas d'action sans intérêt, maître. Tout le banade, tout le bani moussa l'avocat. Tout le bani moussa l'avocat. Bah, honoraire n'a eu foutamaki convenablement. Vous avez regretté que Bemba Zagé insolvable vis-à-vis n'a eu. Non, Ngaïna Bemba. Tokabwana te musala esilaki soki musala esili lelo koza na problème songolo o esengi avocat songolo ozuye soki musala esili sikoyo lisolo ya politique ezalaki lisolo mususu alors na lisolo wana na confusion ya batunde bakandisaki que ngai pe nazalaki cadre ya MLCT non nazalaki cadre ya MLCT mais c'est vrai que toumeli mingi na Jean-Pierre Bemba de sorte que lelo pour Nangaï, mais c'est un grand frère d'abord avant tout. Parce que quand ça la bané est belé, Babilo ko belé otolekisi ensemble na eta na monaki na ndenge to bundi nzambe asali, ezali pour Nangaï et sengo mingi. Voilà discours à TV. La dernière fois croisé Bemba, ça date de quand? Non, la dernière fois on a croisé Jean-Pierre Bemba, ezali tangu nazako tozalaki na CPI, na Souka. Avant ba décision on a expliqué na lobby bongai sikoyo awa lokola makambo oyo mission na ngai ozaki pembeni na yo sur le plan judiciaire et sili nazozonga na Kinshasa kozonga nazozonga na Kinshasa nazali pe intéressé na pe sa contribution na ngai pona ko améliorer sort ya population nazokende na politique alors ko kende na politique wana na lingite batu basa la confusion bakandisa que lokola nazali na kati ya MLCT bakanisa ke ezali lisu moto eloko moko ya mabe na kei
mais La yeba politique- ke la na politique- prévenir yo ke la nazokende okota na politique Finalement, mais na MLC te. aux choix politique au côté de Bon, choix ya politique au moment ndenge toza kosolola boye na créaki parti politique moko tango longwaka okendaka tangu na longwe mais na aux Bruxelles. avocats toyokana malamu aux avocats ndeko moto toyokana atuna za sango yo aux avocats donc nazonga moi ba précision na yebi pe lobeli avocat ah na yebi makambo bien que je suis étudiant en droit mais na yebi pe lobeli avocat tango yo otiki Jean-Pierre Bemba ondimi ko sala kokota na politique oza na place oyo kotaki parti politique o créer mikolo oza na place oyo kotaki okotaki wa tangu nalingi d'abord ko corriger question na yo koloba te tangu tokabwani na Jean-Pierre Bemba Tangu- ezalaki likambo ya kokabwana te ezaki kamwani tango Ez- tiki ye non c'est-à-dire tangu musala na ngai ya avocat pembeni na ye mission na ngai oyo nazalaki nango pembeni na ye esili à ce moment-là comme tout citoyen congolais oyo azali libre oyo azali na droit oyo eza même reconnu dans la convention internationale ezala na constitution na biso ya ko s'engager na kati ya parti politique kokota librement kobima pe librement lokola nazalaki pe na engagement mosusu te tango nazongaki kutu nazo se rappeler nakotaki kotravailler na gouverneur azalaki gouverneur ya banque centrale kala oyo gouverneur Jean-Claude Massango na cadre ya parti na ye parti politique na ye ozalaki UDECO alors to progresser na parti wana ti tangu na ye kozwa pe appel ya bandeko ebele bandeko na biso ba congolais ebele o basengi ngai balobi non tomoni sikoyo tangu ekoki yo pe oya kosalisa biso na ba idée oza nango pona ko développer mboka pona kotia d'abord jeunesse congolaise liboso tomoni ke bato ebele pe ba échouer na gestion ya Très mboka bien. parce que souffrance eleki na comprendre Yaka kosalisa. na comprendre ba contour ba contour nyonso ezaka ozoboya ndeko loba kokota ki FCC ndelo ozoboya ko non mais parce que Massango non toyokana Massango malamu azalaki na FCC non toyokana malamu Massango azalaki na FCC toyokana mais pourquoi malamu. ozondima ngo te faut assumer maître non tout homme a un passé Non, il faut assumer na- ezali passé te. j'ai Au déjà moment- compris non, non, j'ai non, déjà non, compris non. maître Au moment où nous on va parlons- changer de chapitre Non, j'ai non, déjà non, non, compris. Au moment où nous parlons, on a toujours na FCC. Donc, tout ça, la confusion. Wana FCC, ils allaient parti politique. Ils allaient une plateforme où ils allaient réunir parti politique et on continue à IDECO après IDECO finalement les lots en a parti na yo moko naza na parti na ngai Oyo eza na kati ya FCC. ezali na kati ya plateforme FCC. FCC a bakota union sacrée to FCC batikala na kabila Non, FCC oyo ngai na yebi ezali na autorité morale na yango bobele moko président Joseph Kabila. Joseph Kabila, en ce que je sache, il ne s'occupe pas de vos histoires de FCC là. J'ai des éléments assez importants, convaincants, je peux même en parler. Na ebité ti bolo baka Joseph Kabila a autorité morale, na ebité bozora makambo na wapi, je sais pas. Moi je suis convaincu que Kabila n'est pas dans ces histoires là. Mais on va évoluer. Mais ce qui importe, c'est le bien-être de la population congolaise. Pourquoi ne pas avoir choisi MLC alors que 10 ans durant Ozagina Bemba ou apporté combat Yandeko ou prouver innocence naïe au Bundelier? Moi je pense qu'il fallait servir les pays peut-être à travers MLC. Vous avez été peut-être déçus, mais Ozobo Yandeko Luba. Non. Bemba Zagina ba valeur politique te? Jean-Pierre Bemba est un grand frère pour Nangaï. Ba valeur politique Nous avons Zagina insisté Ngote? beaucoup sur ça. Moutounionso, à un moment donné, doit pouvoir exercer, et on les a droit, il y a des Congolais qui exercer, droit naïe, il y a Kokota, la parti politique de son choix. Jean-Pierre Bemba est président d'un parti politique. Au moment où nous parlons, Ngaïpe Nazali président, il y a parti Très bien. Alors, Maître Aimé Kilolo, ça c'est la première partie, on va entamer. Premier sujet, grève des enseignants. Maître Aimé, Motonio sur la vie à Zana Molakisi. Ou à Zana Molakisi à Zate. So Motazan Molakisi à Tangagite. Motonio sur Zana Molakisi. Nalingi nazwa lecture nayo. Le coup, la présidente d'un parti politique, leader d'opinion bien sûr. Lecture ni ozo sala pour na ba grève où ils ont se vu ils ont constaté actuellement dans plusieurs écoles conventionnées, surtout à catholiques. Les ministres de l'enseignement primaire universitaire, l'enseignement primaire secondaire technique, Maître Tony Mwamba Kazadi, selon lui, grève officielle les alités,
il y a un petit mouvement, il y a Batouba créé anti-gratuité. Il y a certaines opinions qui pensent même que le FCC serait derrière ça, parce que le FCC a qui sa gratuité et qui n'est pas d'accord de voir le succès de l'actuel président de la République. Ça, c'est une certaine opinion. Et Batouba qui est plus loin, les catholiques ont perdu tellement les intérêts politiques, alors il veut affaiblir le chef de l'État à travers la gratuité. Lecture n'a eu à la grève aux Salama. C'est une grève politisée parce que nous avons mis même les enfants dans l'hémicycle. Ils ont réclamé, alors que les enfants ont réclamé salaire et les professeurs. Les professeurs ont réclamé salaire. Mais les enfants, ils ont l'obligation et devoir de réclamer batanga. Quelle est votre lecture? Ndeko, merci beaucoup. On peut permettre un gars avant tout d'intervenir pas comme un politique, mais comme un citoyen congolais qui, plus est un homme de droit depuis plusieurs années. Pourquoi on a ça Parce que makambo onyoso ya gratuité de l'enseignement, ezali makambo o ezako uta d'abord nakati ya constitution na biso. En dehors ya constitution na biso ezali ko garantir aux oyo bango malamu depuis constitution ya 2006 gratuité ya enseignement. Tozali pe na ba convention internationale o ezalaki signé na état congolais, notamment convention de New York sur la protection des enfants. Ce qui Nathalie Elokowana, il faut comprendre d'abord que veut dire gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement, ezaka kailoko ya Congo te. Congo kutubaye ko consacrer yango na constitution na retard. Mais au côté na bamboka ebele depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ezalaka na ba constitution na bango. Elingi koloba nini? Elingi koloba que pona kopesa bana na biso avenir ya malamu. Lobby, bango pe bakoma ba journaliste lokola yo awa. Bakoma ba avocat lokola ngai. Bakoma ba médecin. Ba maçon. Baye bako contribuer ko tonga mboka. Bango pe lobby bako koma ba parents lokola biso. Bako za besoin pe basala musala. Pona ko tonga Congo ekende liboso. Pona ko gagner pe vie na bango. Pona ko futa Minerval ya bana na bango oyo bazata msusu na ba université pona kofuta ba soins médicaux nyonso wana ekosenga banda lelo koyeba ko préparer avenir ya bana. Alors pona ko préparer avenir ya bana kozali notion oyo babengi l'obligation scolaire. Tango bazolo ba gratuité de l'enseignement, ça veut dire que tout enfant mineur ti au moins na âge il y a 18 ans a l'obligation ya kokende na classe. Kutu soki totali na mikili ya poto ndenge salamaka. Soki tangu mwana aza kobotama na hôpital. Kozali déjà na kati ya registre wana tangu basali kaka déclaration ya naissance na hôpital. Na bamboka oyo eza bien organisé, ba hôpitaux nyonso baza kotinda mbala moko information ezokende na ba commune nyonso oyo sika mwana abotami. Na kati pe ya ba école primaire bana nyonso oyo baza inscrit ba identité na bango pe ezali kokende na niveau ya commune ba commune nyonso ezali pe centralisé. C'est pour cela qu'on a généralement ceux qui mona na kokisi déjà ba 6 ans ba 7 ans 8 ans azomona na école mon côté mbala moko bakotala na registre ya ba naissance bano ba botamaka ya 7 ans passé ba comparer na liste ya bana o baza inscrit na école ba moni que mwana na yo azali inscrité mais automatiquement police ko ya kotoke na porte ko convoquer ba parents boni mwana kendaka na école nini soki aza kokende na école te mais ba convoquer yo devant tribunal de famille tribunal des enfants o s'expliquer pona nini mwana na yo aza kotanga te. Alors soki moni ke ezali yonde ozali ko assumer parce que obligation ya parents vis-à-vis ya bana na biso mais ezali ko lié sabango, ko pesa bango ndako bafanda, ko latisa bango bilamba, pe ko veiller na formation na bango. C'est-à-dire na école. Alors à ce moment-là, bazwaka ku de comme bazu même décision, ba botolio mwana tant mususu ba placer ye na famille moko d'accueil oyo ba ko encadrer mwana en toute responsabilité akende na classe. Alors corollaire nango conséquence na yango ezali nini? Ezali justement
gratuité de l'enseignement. Parce que dès que l'État est exigé que moi, il faut qu'il y ait dans la classe, mais il faut absolument que les frais académiques, les frais scolaires, il y a moi, et à la prise en charge na niveau il y a l'État. Voilà le principe. D'ailleurs, on a insisté makasi pour na vraiment nambo canabiso toyeba kobongisa état civil. Mais il faut normalement, il faudrait que Congolais nyonso ya za kobotama. Mais azala automatiquement enregistré, signalé déjà à partir de l'hôpital. Ba parents mosusu ba pesa biso 90 jours pour qu'on déclarer moi. Maintenant, la négligence au ça la maka, au moins, ceux qui na niveau déjà l'hôpital, qui sont obligés bango. On a des propositions. On a copé ça même dans le gouvernement. Mais pas obligé l'hôpital, banda copé ça mbalamoko information ya ba naissance ya bana et que ndaka na ba commune. Commune pe amatisati et pas il y a ministère il y a une numérisation bon ezali pe numérisation to ko l'appel likambo wana. Donc pour ngai à partir de là, ezali sikoyo gratuité. Il y a enseignement oyo ezali en train d'être matérialisé. Mais sikoyo il faut koyeba ba texte na biso de loi et lobby nini na makambo wana. Tozali bobele na loi moko oyo ezali loi cadre ezala qui voté na 2004 sur l'enseignement national. Loi wana et lobby nini parce que to lobby gratuité de l'enseignement mais to lobby peut il faut que ba professeur o baza kotangi sabana ba futama ba yeba kolia ba yeba pe kolie sabana o ya bango baza na ndako ba yeba pe komema bango na hôpital ba yeba pe ko vivre quand même na dignité ya bomoto oyo bano baza kotangi azota la professeur azota la maître na ye aza kotosa ye mais azota la pe que professeur yango azali exemple oyo tango mususu et pesa ye même posa ye pe lobita mususu akoma maître. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Congolais. Non, non, non. Le Congolais est un citoyen. Toyokana malam. Parce que je reviens sur cette situation, il y a condition de vie. Il y a un enseignant, ils ont daté le loté. C'est une condition où il est commis, comme on en a depuis Mobutu. Même quand Mobutu était là, déjà c'était le noir. Vers la fin de Mobutu, c'était déjà le noir. Avec Kabila, le fils, c'est encore une situation où les parents. Mais on a repris Zela n'a pas sa différence entre parce que même tant aux la gratuité de l'enseignement, nous sommes en Italie école publique. Il y a l'État. École il y a l'État. Si quoi école il y a l'État qu'on a catégorie mi balé comme ça tu recotes en abilo qu'on a koloba. Allez-y. Il y a école conventionnée. Qu'est-ce que d'abord la loi ils a prévoir de manière générale na oyo Italie situation il y a enseignant. Loi na biso et lobby boye. Enseignant, bazali, na kati ya fonction publique. Enseignant oyo bazako tangisa, na école ya l'État ou bengi école publique. Bazali na kati ya fonction publique. Na cadre wana, bango bazali siko ko dépendre na statut moko particulier. Statut wana lobby ke makambo ya ko futama ya enseignant, ezali responsabilité ya gouvernement. Gouvernement, na niveau ya conseil des ministres, bangonde mutu il faut sikoyo bazana obligation wana ya ko fixer barème oyo ya mbongo il faut ko futa enseignant wana ezali barème de salaire de base mais à part salaire de base wana kozali pe likambo mususu efa koyeba prévoir eza prévu que normalement un enseignant azana droit ya allocation familiale elingi kolobanini à part mbongo ya salaire o baza ko futa il faut pas qui se la paie moins bon moko eza ko compter en fonction ya nombre ya bana oyo azali na yango parce que plus oza na bana ebele plus ba charge na yo pesa ko bakisama ça c'est 1 2 baza pe na obligation ya ko pesa bango frais ya soins de santé c'est-à-dire que et ko faciliter enseignant na bana na ye na famille na ye libota na ye baye bako accéder na soins de santé if baza kopé sa bango pe normalement ezali prévu frais ya logement na bango na frais de transport ti depuis kala ti lelo ndenge toza koloba boye l'état azokokate ko financer le pourquoi l'état azokokate on va y arriver il faut d'abord partir d'un constat et bandi le loté et bandi depuis époque ya Mobutu
ba chef de l'état nyonso ba se succéder tina lelo nege toza koloba boye l'état azoko kate. Ça c'est une chose. C'est de la mauvaise foi. Wana il faut que ça la sikoyo réflexion ya monene ya koyeba pourquoi l'état azako kokate. C'est ça la plus grande question. Le constat est fait. Constat, non, il faut trouver la ngonga toza la mambebele oui, solo là. L'état azako constat est fait, l'état azoko kate. L'état azali démissionnaire na question ya éducation. Voilà. Alors, tant yo azako mituna motif nini l'état azako kokate, yoka réponse oyo ba église, notamment ba église catholique et Pesaki. Na 1977, Église catholique va signer un accord, une convention de collaboration entre Église catholique na État congolais na makamboyo au Itali situation ya ba enseignant. Ezaka Église catholique, même Église kimbangiste pe signaki, même à part Église eza même ba père salésien pe ba signaki. Alors, elingi kolobanini, elingi kolobake un certain nombre d'écoles, lokola net exemple to cause atam susu, ya collège Boboto. Ezali ba école publique ya l'État, mais oyo na cadre ya accord wana ba signaki na église catholique, ba pesi gestion ya école na maboko ya église catholique. Siko église catholique esali nini? Elobi boye bon. Lokola État congolais bozo kokate kosunga ba professeur oyo. Biso sikoyo na cadre ya gestion oyo bo pesi biso, gestion autonome pona niveau ya classe ya formation ezala penza likolo pe ngamo ko naza fier na yango parce que naza produit ya collège Boboto. Tango na komi na poto nazalaki na complexe mon côté par rapport ya ba collègue na ngai étudiant na poto bango batangaki na ba école ya mineno toyo kaka na Bruxelles na ba esika mususu. Parce que nous avons une formation malamu. Alors, Église catholique, babanda ki sikoyo, ko compenser. Balobi lokola, l'État est à kokokate, ba sololi, ba créer comité des parents, parents, komi ko financer, pour atteindre niveau wana, oyo ezali ko permettre que, à part salaire où l'État a copé ça, il y avait peut-être 400 à 500 $ par mois. Oyo ba professeur babanda ki koche c'est ce qui n'était pas une bonne décision. Non d'accord. Et le kwana ezalaki eloko moko malamu. Parce que toyo kana malamu. Chaque parent a sa responsabilité, ya ko assumer pe ya ko na fierté wana ya éducation na bango. Lelo ngai nazo solana ba parents ebele baza ko regretter. Balobi écoutez, gratuité de l'enseignement c'est bien, mais pour le faire il faut d'abord avoir les moyens. Mais ozotala ba biloko tozana bango tala yo moko étude ya ba budget ya l'état congolais, mais budget de l'état congolais parfois on parle de 5 milliards 6 milliards 7 milliards, on essaye 10 milliards eza ko simbate, mais ceux qui ont comparé bambongo wana mais eza ba budget ya mairie à Paris. Alors face à la difficulté mais il fallait trouver une solution. D'accord. Nazali Koloba parce que un Congolais est un homme de droit. C'est extrêmement important. Je suis content. Sauf que un homme de droit, un Congolais. Je suis d'accord. Parce que son pembeni. Il y a la moni ozalaki pe ça joboye parce que makambo sozo lobo ezola tabila FCC makambo sozo loba ezola tabila FCC. Heureusement que ozolo baloko Congolais, il y a moni na la vandi. Pour la zone kayo. Pour ce qu'on a la casquette et la politique, n'est aussi monsieur ici. D'accord. On y a soit la taille. Tomi Bebate na biloko ya koluka bilan faute ya nani. Toluka, quel est l'intérêt? Quelle est la solution ya bana na biso? Pour na lobby, noki bana bazonga classe. Il fallait bien rentrer banda depuis, je crois, le 4 octobre. Le lot osa jour nini. Ça fait plus de 3 semaines yango yosiko. Bana baza kolela. Tant qu'on a zomona ba manifestation wana nyonso. Mais bien sûr, eza eloko yo eza ko sala ngai pasi. Même temps on a moni biloko ya net ba désactiver ba enseignant mosusu. Non, c'est contre d'abord même ba texte juridique. Oyebi que par exemple qui dit la loi en ce qui concerne la loi, on dit ceci: aucun enseignant mon côté akoki kozala privé na salaire na ye à moins que azali enseignant moko oyo azana situation moko oyo alongwe musala wana ya ki enseignant et pona kolongola pe musala wana kozali ba règle oyo il faut qu'on respecte ezali na statut des agents de carrière des services publics de l'État ou la fonction publique. Donc côté wana ezala ki erreur munene. Je pense que pona ngai il faudrait rapidement commission moko ezala mis en place. Présidence de la République, primature, ministère il y a enseignement,
pona ko pe babenga ba expert o ba partenaire o bazali intéressé neti église catholique ba église o misuso ba signaki ba convention ya collaboration pona ko gérer ba enseignement public mususo ba bengi conventionné pona ko ba solution nini o il faut qu'on trouve. L'essentiel c'est que bana bazonga classe noki parce alors, que selon bana ndenge bazana classe était sikoyo eza mabe selon lecture nayo. C'est vrai que la gratuité de l'enseignement est souhaitée à Batounion, mais le rôle de la moyenne alité, vous estimez qu'il faut toujours dans le système, il y a des parents, va continuer à foutre bon bango. Dans un premier temps, l'État Luka Koki a renforcé le processus de gratuité, même dans les jours à venir, mais dans un premier temps, pour sauver le meuble par rapport à la situation actuelle, il faut que les parents la foutre. C'est ça la conclusion. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça la différence entre école ya l'État où ils ont conventionné na où ils ont conventionné où ils ont conventionné bazo continuer ko futa toujours comme d'habitude mais là aussi na kosenga pe gouvernement baye ba ke ezali d'après la loi où ils allient ko gérer statut particulier spécial ya ba enseignant et sa responsabilité ya gouvernement ya ko évaluer barème babo ça na teke na barème wana oyo mbongo baza ko futa lelo ba enseignant ceux qui 200 000 francs ceux qui 300 000 vraiment ezali mbongo moko yo et ko quitter il faudrait kotala bison lelo nyo soki lelo to fandi boto za ko solola to za pe ko raisonner ata moi moke eza pona ba enseignant wana alors bakandisa bango parce que pourquoi ba écart makasi boya ba salaire entre le salaire d'un ministre, le salaire d'un professeur d'université, salaire il y a magistrat, salaire il y a DG entreprise, mais pourquoi ba enseignant de bango ba community ba bola mais na bamboka mususu eza ko avancer ezo kende liboso donc comment on que ba enseignant un enseignant azali bien payé aza ko ya na école ko tangisa bana ayena voiture na ye asika o ya sombi atangisi bana pe azongi pe okomona ke bamboka wana eza ko kende likolo avenir ya bana na biso ezali menacé très bien soki to bongisi makambo ya ba enseignant maître Aimé Kilolo mais la grande question est celle de savoir avons-nous des politiques compétents, nous avons des hommes intellectuels, des hommes doués de bonne foi et de volonté, ou bien incompétence n'a pas dirigeant. Parce que la question, il y a éducation, c'est une question d'un maître à démontrer depuis la nuit des temps. On commence avec Mobutu, on vient avec deux autres gouvernements, et l'équipe Tito Malelo, malgré français Batobazoloba, malgré expertise, malgré tout ce qu'il démontre, des discours stériles à la télé, ça n'apporte absolument rien. Et rien ne change. Chaque année scolaire, au Koyoka, enseignant la kaka. Ce qui est enseignant la kaka. Mais au juste, est-ce que l'État ici a vendu pour étudier les tenants et les aboutissants, comment y arriver, comme maître réfléchit à haute voix? Quelle est la meilleure solution aujourd'hui? Nous devons continuer à appuyer la gratuité alors que enseignant la ngambo bango, bazali kolinga kotangi sate. Ou bien il faudra peut-être aujourd'hui mettre à lobby kozongi sa ba para bazonga na bango ko futa mbongo en attendant l'État akwa ko sangisa mbongo soka zimi kokma makoki misolo o elongo bani nango ndakwa ko assurer gratuité parce que likamwa gratuité atelo ko ofele pesenga critère il ne faut pas motalo banaka ke okolia la malewa ofele mais malewa ngo alambi bandika ache ba madame mais alobi okolia ofele. Alors que ce qu'on fout à entre la gratuité qui pose problème aux enseignants et puis qu'on soit prise en charge à mes parents, bien que vous coûtez peine à mes parents, ça c'est encore un autre problème. Parce que la plupart des parents, il ne faut pas se dire, actuellement la situation aussi est très chaotique. C'est vrai que la responsabilité revient aux parents. Il y a qu'autant qui s'abat en abango, ça je suis tout à fait d'accord d'une part, mais parents actuellement, vous avez mon roi, puis pour mon salapé, l'État n'a pas encore donné aussi du travail à ces gens-là. Ça c'est un autre problème, maître. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on ait baboye. Au moins, pourquoi est-ce que le Congo est à Nasima? Parce que, biso tozo kanisa que l'État n'est moutou, il faut épée Sabatou Moussala. Non, ça c'est une erreur. Moussala épée Samaka, d'abord, tala nenge salamaka na mikili misusu même ya poto yo ngai na umeli mingi kuna na moni biloko ebele. Mbongo oyo mona kabatu ba viva kaneti na poto ozomona zo vivre na ya zamia mais asala ka epa ya l'état te biloko kutu ya politique omona ke na ba mikili wana eza ko avancer économie ezo kende malamu omona kutu muto tuni mais président na yo komo na ena nya biso na ebite etalinga ite aza kutu kuna te biso nyonso tokoma kaka na politique tokoma kaka kotala musala na kozwa ndenge nini pona tozwa musala eloko ya liboso ezali ko développer enseignement
peine à insister. Et ça qu'un enseignement général té, et ça surtout bah métier, les corps et métiers, et ça kozanga makasi yawa. Et c'est un gros problème. Oh, et ça la que les lots comme dans la société mingi étrangère, ils ont kotonga bandela na biso, ils ont kotonga la biso bandaku. Nyonso wana pourquoi? Mais c'est parce que na système y a enseignement y a mboka na biso to négliger mingi enseignement professionnel. Oh, mutu atangi. Tant mususu nzambe asala ye apesa ye occasion wana te a développer maele ya milai ya ba université. Mais au moins une formation moko 1 année 2 ans abandi ko sala. Pe azu musala, il faut to insister pe makasi. Na ba loi oyo basengi ba pesi même ya ba sous-traitance. Oyo za ko obligé même ba investisseur o bayaka ba utiliser ba congolais. Mais il faut pas tout le temps ba étranger ba komi ko ya mingi, ba zo ka ba misala na biso. Yo na yebi ko voyager pe mingi. Okomona que ba congolais tango bazalaka na poto bien na bamboka mususu libanda, ba zo ka misala facilement te. Ba ko ba misala eza d'abord pona les nationaux ou bien muto oyaki na mboka ya mopaya, il faut koyeba oyaki kosala nini. Soko oyaki kotanga tikalande étudiant oza kotanga musala tikela bato baza actif. Très bien. C'est ça aussi le véritable problème. Alors on va revenir, le débat est là, on saura le chef de l'État comment il va se prononcer sur la question pour le baléo na pourquoi. Peut-être il est aussi appelé à parler sur cette question de la gratuité. Il faut que Amega éclairer l'opinion, il faut qu'il donne sa position autour de cette question parce que la rentrée où Salamaki c'est une rentrée effective. Bana baké classe ba para basali bikunzo atamboko zali pasi mais kasi batindi bana ba on habité mais uta les 4 kino le na ba école nyonso ya l'état la plupart bana baza kotanga te eza ko sala passe. Est-ce que c'est de la manipulation, réclamation la bango eza la base et soubassement moko ezali justifié aujourd'hui? Natigel Bino question, là, vous êtes en direct, vous êtes en train de suivre cette émission, le numéro est affiché au bas de votre poste téléviseur, vous pouvez réagir. Entre la gratuité qui pose un sérieux problème par rapport à la prise en charge des enseignants, mais qui soulage tant soit peu bateau bazan et l'oroté, mais de l'autre côté, les parents reviennent à la responsabilité à Gofuta, mais la question est celle de savoir si vous serez à mesure de payer jusqu'à la fin. Ça, c'est une question. C'est à vous d'aider aussi ces pays à travers ces numéros affichés au bas de votre poste téléviseur. Maître, on va revenir, on va prendre deuxième dossier, on va prendre RAM et puis on va terminer avec le processus électoral. Mais avant qu'on y arrive, on va souffler avec quelques éléments. On va prendre les peuples autochtones pygmées dénoncent l'injustice dont ils sont victimes après les massacres des Monkoto et sollicitent la protection des autorités. On va prendre aussi les églises de Jésus-Christ organisent un séminaire biblique gratuit en ligne du 18 octobre au 23 décembre 2021. On suit ces deux éléments. N'oubliez pas que dans la Kibino Sabino, désordre à la Dourba, na Otouwele, les Christophe Nanga, le gouverneur, on les cherche. Dès qu'il sera en ligne, on pourra l'avoir au téléphone, même en duplex, pour avoir plus de précision autour de cette question. Mais le conflit, je connais. J'en connais, je sais quelque chose, parce que Nazaraka na Dourba, j'avais interrogé Bolandaro peut-être tout au long de cette émission. Ces gens-là vont peut-être essayer de dire Makambo Baro Balobaka et puis Botala Nenge Lelo Batwa Koufi et Zali Malamote. Ensuite, ces deux éléments, on va se retrouver après pour continuer sur ce plateau. Maître Aimé Kilo, l'expert en questions politico-juridiques et avocat qui avait défendu Jean-Pierre Bemba. Question de rappel en 2000 à la CPI. C'était encore en quelle année? Vous avez une idée? Ça a démarré 10 ans son arrestation. L'arrestation il y a en 2009. 2009, hein? Très bien. Allez, on suit en image les deux éléments. On se retrouve après pour continuer. À tout à l'heure. Shinchonji et Temple du Tabernacle du Témoignage organise un séminaire biblique gratuit en l'intention des pasteurs ainsi que de tous les chrétiens. Cette formation gratuite en ligne aura lieu du 18 au 23 décembre 2021. Il faut noter que la formation s'y tient 2 fois par semaine, c'est-à-dire lundi et jeudi. Pour les inscriptions, allez sur la page YouTube Shinchonji Église de Jésus ou soit appelez au numéro plus 243 81 20 21 892. Cette église de Jésus-Christ est installée en Corée du Sud. Elle est basée sur le témoignage de la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, Alliance des dieux. Ce séminaire gratuit est conduit par le président fondateur de l'église Liman Hee, les messagers de Jésus. Ne ratez pas cette opportunité divine afin de mieux maîtriser la Bible et spécialement le livre de l'Apocalypse.
Ils sont nombreux, ce peuple autochtone pygmée, victime des massacres dans les territoires de Monkoto, secteur de Bianga, dans la province de la Chuapa. Dans ce massacre, plus de 80 personnes ont trouvé la mort et plus de 1500 maisons incendiées par ces malfrats. Depuis l'avènement de ces faits macabres, le gouvernement congolais avait pris l'engagement de réparer le préjudice en apportant une aide aux victimes, dont essentiellement les tôles. Curieusement, les principales victimes ont bénéficié que de quelques mesures de riz et haricots, chose que leur avocat, maître André Kashikisha, déplore. Il y a eu une entente avec les peuples autochtones victimes concernées, qu'on leur apporte des tôles qui pouvaient faciliter qu'ils aient des logis. Parce qu'au moment où je vous parle, c'est des gens qui dorment à la Belle Étoile. Leurs cases ayant été incendiées, d'ailleurs on parle de plus ou moins 1500 maisons qui ont été incendiées, et cette aide, elle a été envoyée dans une autre province que la province dans laquelle les faits étaient commis. Parce que les faits se sont commis dans la Chuapa, mais l'aide aurait transité dans la province de l'Équateur. D'après cet avocat, ses clients demandent qu'une justice transitionnelle soit établie dans les territoires de Monkoto, afin que les principaux auteurs répondent de leurs actes. Ils exigent que prennent fin les menaces proférées contre eux et que les autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales et locales, prennent leurs responsabilités pour les sécuriser. Fabien Ikalaka, l'une des victimes, s'inquiète pour la destination qu'a pris les fonds alloués à l'aide, car les vivres qu'ils reçoivent ne représentent pas ce que le gouvernement leur avait promis. Ce fugitif qui se trouve à Kinshasa présentement, par peur des représailles pour avoir refusé de prendre cette aide modique, demande aux autorités compétentes pour leur assurer la protection. Pourquoi Babomi Bateau depuis mois de février? Bon, on a les lots, on a 10e mois. Bon, ça dit gouvernement a yébili kamboyangote. Ce peuple autochtone pygmée victime de Monkoto exige que la justice soit faite car le bourreau de leurs frères sont en liberté et vaquent librement à leurs activités sans inquiétude, tandis que les victimes croupissent dans leur misère. Très bien. Allez, on va reprendre, on va continuer. Vous avez belé, vous avez biso. On a traite des ordres Salami Makas, on a image, on a précieux, on va trouver la solution autour de ces désordres. Mais d'abord à Bandaï. Bandaï et Zali na Otouwele. L'autre fois quand nous sommes partis avec mon équipe, Tolongwaki Awa par l'Ouganda, Tokomi Ouganda, Tokomi na Aru. Donc parce que Awa, Kokenimbalamo, ici, il n'y avait pas un vol direct. À l'époque, Congo Airways avait des sérieux problèmes. Tu es obligé de partir, il y a Ouganda. Ouganda, Tozu Antebe, Toké Kampala. De Kampala, on a pris une voiture qui nous a conduit jusqu'à la frontière. Il y a RDC na Ouganda, Tokoti na Aru. Et de Aru, on a fait presque 2 heures pour rejoindre Durba. Des places des ordres alliés, on a Durba, Kibali Gold Mining. Azali na ba carré minier na ye, ba terrain na ye, ba gisement na ye, oye à somba et pas à l'état, alors que batu bile ba bandai ko vanda pe na place wana. Selon Kibali, nenga zo s'expliquer na makambo alobaki na biso alobi que bango ba somba ke pas l'état, l'état pesa bango 1800 hectares. Na 1800 hectares au bapesa bango, si j'ai encore bonne mémoire, bato bakomi kokomi sango le roi G. So ba yebi que société minière mo rezali awa, so ki Teresa bango ba kotonga na makasi pour que ceux qui société la komi ko ya ko buka. Bango ba exiger ba indemniser bango pour ba zombon. Wana selon Kibali. Maintenant on a kenga imoko na cité ya Bandaï ko solola na bato wana. Makambo bazo ibisangeza mususu. Donc l'État teka mabele wana na linga lelo précieux moyoko, même après l'émission tu vas revenir avec ces images là. Regardez ce qu'a été Bandaï la dernière fois quand on est parti, mais lelo désordre autoza na Bandaï. Ce que vous voyez là à la télé, vous pouvez voir, nous sommes à Bandaï. Autozali na Otouwele na Bandaï, c'est le village, c'est les grands Congo. Yango la zosenga Félix Tshisekedi
Kendaka na pas intérieur, papa. Libanda Obimi Pemingi Félix Tshisekedi, président de la République. Je suis tout à fait d'accord. Pour la diplomatie, je suis d'accord. Mais ici, à l'intérieur, et élever votre niveau. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous. Olingaka kokende mboka ya Joe Biden, mboka ya Oncle Sam, Basiber Café, Ben Lobich, bafongoli ba porte na bango po na masolo etali développerie, yoka bien. Ezali kobanda officiellement le 6 octobre oyo, kino le 9 novembre 2021. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, les cas des gens bango et pas professionnels, ya masolo ya développerie, veut dire Basiber Café, Ben Lobich, Pokuna, oza déjà na 1000 chances ya ko gagner. Tozali ko senga na bino boye ba été développerie zali ko beta makaka na moto azali na passeport biométrique en cours de validité. Na yango wana soto za na posa ko beta développerie et que ozali na passeport te ki mambangu na cybercafé na biso ezali en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché, équipe na biso ezali wana et ko accompagner pe ko sunga yo pour que o participer na développerie na ndenge oyo esengeli selon les normes. Yoka lisusu eloko oyo oza na intérieur ya pays na ba province topé libanda ya mboka à travers numéro WhatsApp oyo ezali affiché, tinda page biométrique ya passeport na yo, bakanga yo photo na format américain kasi ba imprimer yango te pe otindi lisusu po na Ben Lobich bakobetela yo développerie en toute sécurité. Parce que bandeko ba mekaki système wana na 2019 na 2020 bango nyonso bazalaki baganya ebele bazali kosala ba démarche mosusu bauti kokende mais babetelaki développerie na Kinshasa te. Sala expérience wana, je crois que kopesa nga raison. Tuninga adresse ya ba cybercafé Ben Lobich ezwami na commune ya Barumbu en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché na 7e rue Limité na place commerciale en diagonale ya Kin Marché. Pepo na bana Tchangu na boulevard Lumumba immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Cybercafé Ben Lobich, professionnalisme nde salaka différence. Bokeseni ya mai na mafuta. Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets. C'est bon. C'est fini.